mboka na tie biso tofandi kuna ana nsima bango bitumba babe minoka te na mbongo maseno okanye balidide ntina terrain na kaya Kinshasa ezalaka te. Voilà, jeudi 11 mai 2023, avant de combattre l'imboté Bissikanyon Soposu, Libakou, Yakulanda, émission sportive. Tout le bel massa, nous avons un plaisir à retrouver Bino quelques jours après. Ndenge programme Nabiso et Pesama hier, vous avez Patricia Kula, lundi, mardi, vous avez Yannick Nzuiki. Voilà, avant de combattre, merci pour la confiance, peu fidélité. Oui, vous allez Kosala na émission Nabiso. Namkolo, Yalo Tokoubé, Tapenzaming Ming Masolo, na Talibon Fédération Congolaise de Football, Wapi, Ndeko ya Conor, comité de normalisation où ils ont dirigé Nadia donné Sambi Bazaki pour ça bapandi sangwa puis éclairant qui par rapport à différents points où ils allaient que ça la baisse vraiment par rapport à la sortie topé ba déclaration ya ba membre ya fédération oyo bazali sous na niveau ya Fekofa wanate et puis toko beta masolo pena ba ancienne Léopard ba ancienne joueuse ya Léopard ya République démocratique du Congo ba beta deux fois Coupe du monde na Russie pena Chili vous comprenez que na 2006 puis 2007 tozana bango awa kasi ba epona nini ba ye pambate ba ye kolobela oyo zali bongo ba prime ba frais d'émission oyo fallait bazwa depuis 2007 tilelo bazo ya ngote ba défendre les présents la défendre ba couleur ya République démocratique du Congo na bamboko na lobi ona kasi tilelo tozana 2023 ba tikala kozwa ata premier côté to beta pe masolo ya ba club na biso et pourquoi pas na libanda pour malam ke ba demi finale ya Ligue des Champions UEFA ezali ko continuer hier ba match Milan AC na Inter de Milan beta ki to sur la vite l'accès image ya ancien international congolais Ozaki honoré na niveau ya Olympique Stadium ya Lyon ezali bongo Eugène Kabongo Ngoy Ozaki honoré penza pesa ki coup d'envoi ya match. Il y a match moko, il y a Lyon à Montpellier au Soukaki na 5 buts à 4 voilà. Wanande zali penda mingi sommaire il y a émission tout le bela masano il y a Mokolo il y a Alelo voilà. Na plateau ndenge na nosa tozana 3 bazali 3 internationaux ancienne Léopard tout le bibongo beaucoup découvrir bango au d'un moment à l'autre. Kasi tofungola na émission na basango ya Fekofa. La Fédération Congolaise de Football, association par l'entremise, il y a comité de normalisation où ils ont dirigé na Dieudonné et Sambi. Ils ont qui liboso ya bapandi sango hier na siège. Il y a Fekofa wapi bandeko. Oh il y a Conor bazaki liboso ya bapandi sango ba répondre qui par rapport na o Talibongo ba question ebele bapandi sango tuna bango surtout mingi na o Talibongo ba élection puisque déjà et l'Obama qui ke bandeko na bazali ko manœuvrer déjà bazali déjà ko travailler pour na koloka glissement bango ba réagir ça qui ba non ça qui na ba pandi sango que le 11 novembre ya année oyo okoye ba fédération ekozora président Yassika oya ko diriger fédération congolaise ya football wana penza zali bongo mingi but ya mission na bango oyo FIFA na CAF ba che bango awa na République démocratique du Congo mingi na oyo tali bongo Conor et puis ba répondre par rapport ya makambo ba question ebele ba image ekoya ti émission OSC la supérieur lelo lobby en attendant tous les bande de connexion ya service de communication à Fekofa ba tindela abiso voilà to on continue na émission kasi to pesa nanu ba invité na biso maloba oyo bazali awa to kolinga to ba se présenter bango moko na moko puis po ba bobo za susu idée na oyo ezali ba a jouer ya Léopard voilà to bandi na loboko nanga ya mwasi loboko nanga ya mwasi ya zapembe nanga mbote papa journaliste boni bien vous allez bien voilà tout le monde déjà bien Varese ya Léopard to ko ba combo et puis ozali ko beta poste nini na niveau ya Léopard bon nga combo na nga tezile lo pichuna azaki latéral droite na Léopard azaki latéral droite OK alors na lobo on pas moi si oza accompagner mbote mama mbote bonio non ça va par la grâce. Voilà, au Tigabale. La Tigabale, je réponds au nom de Yala Charmante. Nazaré Kobeta, Nazaré attaquante. Elle gauche et droite, Nazaré toujours en attaque. Maintenant, on a comme entraîneur équipe nationale féminine. Nazaré sous la présidente de l'association des anciennes joueuses. Nazaré mondialiste.
donc tobeta mondial. Ok, bobeta mondial, tu es nanga mukoto, il est déjà ça derrière mon tamunoko, il est déjà faut surveiller. Dès qu'on a nous, bon, pour rappeler sur na bateau poste et puis bah combo mususo et banagi penata beta. Je réponds au nom de Lumbuku Bananouche, sinon on a ezali mazoa. Ezali ko beta, ezali polyvalent en défense, on a beta latéral gauche, droite et puis milieu offensif. Très bien. Alors, Nabino Toso là par rapport à la prestation Nabino, j'espère que ma photo Nabino ezali toko balancer en ngone que toza ko sala émission awa. Alors on a que et pas un déco entraîneur dame. D'abord pour rappeler biso ma mondial bobeta qui ezaki na ba pays nini bosuka ki na betep ni à cette époque là coach ezala Canada. Tobeta ka éliminatoire ya Coupe du monde. Zalaki en 2006, Toké peut participer encore à la Coupe du Monde 2006 na Russie. Entraîneur principal est Zalaki Bongania, Poli Bongania. Wana tozo mona ba image za wapi. Voilà, ah Zalaki na Chili, deuxième Coupe du Monde. Voilà na bande kona mususu bazali wana. Ok, vous avez que l'entraîneur Zalaki premier entraîneur au Tobeta qui est Coupe du Monde Zalaki en 2006 Zalaki Poli Bongania, adjoint à Zalaki Mons Raphaël et ainsi de suite. Deuxième Coupe du Monde Zalaki en 2008 Zalaki encore Poli Bongania et Raphaël encore. Donc tout ça qui Zalaki au hasard Zalaki première fois Tobeta qui na Russie, malheureusement tout soit éloigné. Tu es sous la base fort, on a biso encore, tu es sous en 2008, tu participes encore en Chili. Jusque-là, tu as pu aller côté, mais tu as espéré qu'il toujours que nous avons ça. Na Chili, na Russie, c'est limité qui n'a pas étape. Est-ce que vous avez le deuxième tour, vous avez la phase de groupe? Vraiment, tu as qui na décision, mon temps, tu as qui première fois na biso participé à la Coupe du Monde, parce qu'à l'époque, ils allaient qui va pépé, si je me trompe, ils allaient de 77. On a biso ta ko bote maté, donc toyoka ka koyoka na ba 74 si je me trompe pas, donc toyoka ko koyoka après 2006 biso toko sala isusu grâce au na football féminin to ke ko participer na Coupe du Monde ce qui to loin na premier tour parce que to mona ki elo côté selon baninga auto zaina wana ba pays mususu bazaki bien organisé ba pesa bango ba o ba ko pesa prime na mboka tant que ba mondialiste tant ba participaka ezalaka na ba prime ba pesa pour bazala satisfait biso vraiment tozalaki na ngote tant to mona ki Kenya il y a rien de choses et pesa ki biso déjà démoraliser biso ba mémoire na biso yango esengaki ke tolonga la première tour mais to battre États-Unis tu connais qui 1-0 2-0 tu check moko 2-1 bon pour là qui contre États-Unis pour là qui contre États-Unis parce que celle bi au marquant la Coupe du Monde il y a mana kaka tu marqué 2 contre la France encore la France na marqué qui va bien nzu eloko pe to matolo ba yango na nzuzu vumongo nzuzu o na ebi azaka na ngaba je crois ça doit être kebo na voilà ça la photo na sac yewana malgré tout na epe za malamuté donc tout le baka biso tout obeta Coupe du Monde ça grâce aux vraiment malheureuse donc tous arana elo côté ba vina biso donc voilà tous a bande comme sous maman na même ordre d'idée na bobeta Coupe du Monde bozongi tant bozongaki à l'époque ministre Zakina ministre sport à l'époque il est ba Konga je crois Jacques Mungwana à Lungwana tozali na on a éliminatoire après on sera 1+1. À l'époque, président de la fédération Zaki Messe Costa, Omar Selemani. Alors, tant que Bobeti Coupe du Monde, tu as vu que Bobeti a des conditions. L'éliminatoire d'abord, Zaki difficile, mais vous se qualifiez qui Bobeti Coupe du Monde, Boebo Zongi. Et bah, premier temps, il y a un solo par rapport à la fierté au Bossali République démocratique du Congo, pour participer. Après, bah, papa, il y a 74, biso génération auto, Mona Karabinonde, Bobeti Coupe du Monde. En tout cas, nous avons déjà considéré bisoté, pour monter solo à Malungate. Donc tous avec pour mettre équipe solo à Malungate dans sens na rôle là déjà tant tous obeta ba éliminatoire wana déjà place à kolala au moins na bova hôtel ba bengali bino libanda ba mo lukla na place à kolala et puis donc conditions za bien té bo sala ba entraînement mais maya komela ezate conditions e bando zala malamu té ozomona tant ezaki ndenga boss ko tant eko koma ke biso to sala effort na marque to ebeta ke ata to liete to mérite siko mais tant to sala effort to leki bako MC bako occupé biso to gozo MC otozo kanza liboso to ça non effort comme ça ciment to koyeba wana musu ciment
mais quoi arriver que to si to gagner l'éliminatoire na biso et comme que to ke mondial to ke mondial to ke to jouer le côté jour muso ba konzi ba lobika ke non te bobeta kaka non bongo to kotata ba kozonga ba ko kipe bino tambo kozonga ba ko kipe bino elo bazo baka ya ngwana mais to tsaka kozwa elo côté donc to zaka rande bo moni biso ne to sali et puis na minute to lo ba boui o to zo ba nzuzi wana o ya tsa ba bi wana une fois je me rappelle bien une fois se présenta mais façon à mon qui est vraiment et c'est peu les ngate on va côté bangaba lemba donc la frontière on a quoi une fois je me rappelle alors tu es côté pas nanouche bobeta bozongi ba promettre bino loté alors bo évoluer ki ndeni bo sala ndeni pour continuer pour vivre bon ngana nina lo ba tuzai na entraîner na so banda opesa biso slogan mo boye kocha leta nyongo boko kocha leta nyongo wana tu momé wanda ozunga na ba leta kokoche nyongo funde wapi bon ngani alo ba comme si biso to beta ki compétition na tozaki ko envier ba pays mususu to moni ki football féminin existe ka ba basi ba ko sape loko ba mbali ba ko sala mais zaki eloko moko ya bien po depuis 74 et puis ba papa na biso ba valoriser o ba beta mondial ba valoriser bango par gouvernement chaque fin du mois tout le monde a salaire na bango le kana ka itake ba mondialiste ba pays mususu biso obeti na bango neti ba Nigeria okende ba Guinée otalake na football masculin na féminin eza toujours eloko moko donc baza pena na partage te oke po ba basi ngai le contraire que ça na pays na biso basi baza toujours négligé alors nga si j'ai pas babi référendum to voter oui ou non to mona pe na ba assemblée provinciale na sénat na ni to mona basi ba zo bango même égalité na mibala pourquoi pas biso na féminin et puis tant to zo beta bongo 2006 ba collègue ba yebi eleka ki po eleka po biso to zala qualifier nazo kanisa sou match asuka to beta ki tout na Afrique d'ici tous les joueuses d'Afrique d'ici bazaki véhiculé alors biso to zako yaka na bis mais tout ça il a complexe wana te tellement to linga ki mboka mingi po to za ba congolais to baki to rapport to tombola lisusu drapeau ya RDC na mondial et pepa lisusu to sala ki aro ba condition to kendela ki biso mo to yebi nde to kenda to la na aéroport mona ko lia kutezate mais tellement to za na décision tout ça là qui a mais mibali to mona baza bien soigné bien nini mais tant to luka mondial ti lelo très bien siko to yena kapelinga kombo muke charmante si on ACF voilà siko yo après ça va bobeti bo ba promettre bino ba pesate to ko linga to yeba siko ba promettre ke bino net nini po lelo bo revendiquer yango ba promettre bino net nini oyo penda ke sala ke ba pesate to yeba nan. Bon, merci beaucoup. Biso vraiment le roba promettra biso ezama pang. Parce que via tout d'abord pour monter à la stable, il faut en le pang. Et le biso to kanito pensa ka yangwana keke même banga ba pesa biso fini banga ba pesa biso ba mbongo na maboko. To ngato soma ma pang. Parce que biso to lobaki ne to kebo to beti en moins de 17 ans. Moi j'ai commencé le sport. Oui, il y a moins de 20 ans senior. Ezaki to banaka na moins de 17 ans, to ke sous 2008 moins de 20 ans. Donc tozo poussa ba âge tozaki bana mikie na âge wana to yeba tending tozo omona miso to kepe to beti bali ba pesi biso elo côté lo bana muninga na sala opinions donc biso souci na biso eza lelo ndenge to komola na ba balabala lelo to komola bandaka banga to la na bandaka batol soko yo kotala biso parmi c'est là lelo bola na bandaka banga ya batol avant bo bando beta bozola na bandaka ba brique oui tozaki parce que zana ba parmi biso toza ba orpheline. Si je ne me trompe pas, maman a dit que tu as dit maman va kufa, papa va kufa ndetinga papa n'a kufa tika na âge 11 ans. Atika na 10 ans, mutabo ko langa za mundabi na club inter. Azwa biso encadrer biso parce que zaki est club na e a supporter biso te to kola. Mais to ko lo batiki no to pesa possibilité to pesa vie na biso nyonso na l'état non. Tant to zo beta to zo penser que le but to la stable à muteza lo pang tant avant locataire kolo le pang ya ko senga mbongo te avant na maman na e azolesa maman na ndé to ko mais lelo to saka boui to mo na place to ko senga ti mo moni to koli to sangisi bazide biso nyonso na no to kufite to lingi médaille de mérite pour pesa biso tant to za envie o nyonso bo pesa biso e ko permettre bano to zo ko encadrer baza na ba bon souvenir pour ba relater sous football
football féminin zonga en état ndenge ezalaki ya biso jusque là bana bakoma démoraliser to yebise kima mbanga loba coach ozo eloko te bon yo tindanga coupe du monde kuto ki ozo ata sanité tu vois donc bazana mentali moko mo football féminin évoluer ezate donc souci na biso ezali papa a aidé biso maman a aidé biso maman Niakero papa mokonza mboka za sportif atala biso toza bana na ye tant tozo lela boiza ba maman miteme zozoka très bien na yeba na tozo ata maman rappelinga kombo mukipa ba tezi OK tezi nene baba ninga na bino bobeta na bango bakombo sio kongo yanga neti ba Yvonne Malembo misu bakombo ezo yanga est-ce que bango ba sa nini est-ce que bozana street mo bosangana ka bino bakuyangisa voilà kuyangisa bo sangana ka est-ce que bango ba sa nini bino ba botika na peut-être le ko encadrer ba leki ya bino ya basi est-ce que bango le reste wana ba sala nini na mitu bakoma banani na minute oyo ba sa eloko ta eloko ba sa les ate ba pas divandika les gars ba trouver peut-être ba mabala ba bali peut-être ça les loboté tozaka rando mo moni sonde na biso ko to moni bo moni biso de tozaka ka boyi donc tu moni tozu idée à côté le mato quand to bi mais c'est to qualité ndeni to vanda ka boyi to ça la mboka to ça ba mboka na ndenga mukiete mais to moni ke ko vanda boyi c'est trop tozaka ka boyi to banika to zo le la kaka donc muto c'est pela azate très bien Nanouche est-ce que ndé bozana bozana accès facile na stade oui accès facile ça eza Congo accès facile parce que il y a tout nyote po yoza coach ya ba lopa peut-être mais to bango ba lopa o ba peut-être eza raté to kotaka stade netingai naza tellement koni naza nano nazali imanier donc tribune mon baba ebike naza imanier so équipe na ngebeta ba ebike naza ka jouer sport et belé be ba monde batala bisoté donc valorisation biso to senga attend sous match moko Léopard ezake babike ba ancienne joueuse dame Léopard dame ba koza atana ba batch moko boyo ko permettre que bas en accès gratuit na stade ezala raté et puis valorisation ya football féminin ezake kota moko boyo ya football féminin neti ba ke de ndenge to mona ba garçon ba komi ko appuyer mibali balandi ba keita so appuyer biso na football féminin ezate donc considération penza neti za penate biso tozo lela très bien toyo zonga to pesa ba information toyo zonga poto e basiko nde bozawa actuel ministre sport azamoto ayamba pe bino bolela pe lela pe ayeba a dénoncer a critiquer pe bato bazaki sur place avant koma ya koma toyo zonga poto e basiko ye banda komi est-ce que déjà beaucoup tani est-ce que toyo zonga mais to continuer na nos émission to beta masolo ya na fédération toujours kuna esengel ko yeba ke secrétaire général adjoint ya FECOFA sortant le bongo Patrice Mangenda comme qui lettre moko ya indignation la secrétaire général ya FIFA madame Fatima Samoura Wapi azalaki ko fustiger comportement ya actuel comité il y a normalisation ils a dirigé la données sambi wapi ya donné ce biloko ebele mais awa to retenir mingi bisika il y a le bic bango bazali ko manifester déjà intention il y a ko glisser il y a ko ça la glissement à niveau la fédération congolaise de football bazana boule ya ko organiser l'élection à l'été puisque hier a rappelé que bango pe ba travailler qui ensemble déjà batwana ba travailler na FECOFA depuis 2021 ceux qui ba erreur ceux qui FECOFA a koya qui ceux qui comité de gestion FECOFA koya qui bango pe ba die donner sambi bango pe fala qui peut pas koya pour ba travailler ba choix qui bango nyonso elongo kasi bango ba continuer FIFA tsali bango confiance ba continuer ba tie bango na tête ya Conor kasi ba bloko déjà bazali ko manifester entre autres ba cher ba matériel ya bureau ba licenciement ya ba secrétaire ya les deux secrétaires on a belge naye Patrice Mangenda à lancement ba travaux ya centre courant en pauvre ya FECOFA et puis na modèle basé ko gérer mbongo ezali malam d'abord le lancement ya ba travaux na basali on a fond o ezaki générer na Léopard alors que mbongo o ezaki ya Léopard ezaki o ezaki destiné na Léopard ezaki mbongo mo ezaki normalement faut passer la pour équipe d'âge nyonso ya République démocratique du Congo mais ba mbongo ba bandi ya ko sela yango na ba niveau il y a ba lancement il y a ba travaux il y a centre courant en pauvre pe ba biloko ebele oyo ya donosaki na kati ya mukanda na yoana quelques jours après to le bibongo bango pe ba ya Conor pe ba réagir ça que par l'entremise il y a conférence de presse o ba salaki ba nima qui hier na siège ya FECOFA oyo bango ba telisi
que bazawana uniquement kaka pona organiser ba élection bon bazawana te pona ko gérer makambo sala makambo susu ko utiliser ba mbongo ya fédération ko sala biloko belebele d'ailleurs ba aussi programme ya ba élection na niveau ya FECOFA wana j'espère que des communes encore na maika mwaka ko balancer biso ne fisque photo ya ezali bongo programme ya calendrier électoral, voilà, calendrier électoral, il y a des membres des organes de la Fédération congolaise de la Fédération congolaise de football association. Alors, date ezali boye. Première étape où ezali le 11 mai et bandi lelo, je crois ezali c'est réparti dans l'olenge oyo. Première étape le 11 d'abord on a la annulation de la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2023. Là, Ezaki aux fédérations, comité de gestion fédération, et Tchaka, date le 20, Ndengos à la Bongo, Assemblée générale, il y a FECOFA, mais Bango Banile Ango d'abord, et puis, sous étape, la décision du comité de normalisation de la FECOFA portant annulation, oui, dans le lobby, il y a décision numéro 0438/2023 du 5 avril 2023 portant convocation de l'Assemblée générale extraordinaire du 20 mai. Alors, les 11, du 11 au 14 septembre, il y a Néokaka et Zalibongo établissement de la liste précise des membres de la FECOFA sous étape, c'est-à-dire invitation des ligues, de clubs et des groupements d'intérêt du football à transmettre les documents articles 13 et 14 du statut de la FECOFA. On a déjà dit 11 au 14. Alors, pour mon coloya, les 24, voilà, les 24 mai, nous allons tenir assemblée générale extraordinaire de la FECOFA, regroupant le nouveau membre avec l'ordre du jour, l'élection des membres des commission électorale chargée de superviser les élections des comités de gestion de la Ligue, des ligues et d'organiser l'élection des nouveaux membres du comité exécutif. Voilà. On est, oui, on a déjà, donc, c'est-à-dire, sous cette étape passée, il y a dépôt de candidature au secrétariat général, convocation formelle de l'AG. On est en juin, voilà. Donc, il y a, sous le 24 mai, j'ai dit 8 juin, pour comprendre que on a organisé aux Bongo ensemble déjà membre organisé commission électorale au niveau de la Fédération congolaise de football. Mais il y a rapidement tenu de l'Assemblée générale ordinaire élective des membres du comité exécutif. Wana est prévu pour le samedi 11 novembre. Samedi 11 novembre, de Fédération congolaise de football et que soit président ya Sika na niveau oyo akokumbela masolo na niveau ya FECOFA wana o akozala remplacer Seria président Constant Omare Selemani oyo déjà a démissionné na niveau ya Fédération congolaise de football. Alors on a ba club na biso sengel ko ba ke tout puissant Mazembe za ko continuer toujours na ko yamba ba nouveau joueur o ba epona essaye na niveau ya TP Mazembe wana to bote comme on a dit on ba libanais to le bongo ba yakina équipe ya tout puissant Mazembe déjà ba fula ki sol ya Lubumbashi pona essaye soki la Mindiaï a sepeli na bango abakotika la soki pété bakoluka ba prêter bango na équipe mususu na dernier clairement ma pembe sengel ko yeba ke par rapport ya polémique aux ali ko régner et bandit déjà ko régner depuis hier soir na otali bongo siège ya DSMP aux ezaki na ozana kitambo voilà parce que ba imanye belé ba leki ona ba moni parti politique moko ya Sika et comme wana pendant que bon ba que ezaki siège équipe alors direction à communication à DSMP que par rapport à l'ambition club par rapport à la distance à supporter pour nous avoir information et belé ya équipe na bomba za ko la ke baza ko mona ke za musika mingi yango comité oyo Paul Kasembela za ko diriger ba trouver place mususu na limité ba travaux ezali ko salama d'ici quelques jours ba ko pesa bango adresse et puis ba ko mona ba ko décorer yango penza ndeke ba mesana pona ko ya ko tika ka ba doléance biloko tout na limité wana bisika puis daring a retrouvé siège à Sika mais à retenir que le pangouana ezaki le pangwa DSMPT
DSMP ti lelo azalaka na lopango te en vrai dire DSMP azalaka na siège te so bolingo luka place peut-être tant sous ya kokuta ya kokende kosola makambo ya DSMP il faut bokende na ma campagne na lopango ya papa Jonas Mukamba wana ezal partenaire privé mais DSMP équipe ya 87 ans so 88 ans ezalaka vraiment na adresse fixée ba o nyoso ba yaka ezaka ba foot la lopango wana pe ezalaki ya DSMP te j'espère que ba imanya bozali fixé alors tous on a bien invité na biso tu es sikoyo charmante d'abord yoza l'équipe nationale dame l'équipe nationale dame ozali oyo quand même oza de temps à temps na carte fédération oza de temps à temps na ministère ba voyage pe okendaka n'est-ce pas alors banda ministre sport aye François Claude Kabulo mona Kabulo est-ce que vous avez déjà demandé d'audience est-ce que déjà vous bengaye est-ce que déjà vous rappelez ba makambo o boza koloba puisque yebi dossier na bino très bien ezelo ko bombate merci pour la ministre monsieur Kabulo mwana Kabulo ya yebi makambo na biso tukende déjà kotika lettre ya audience jusque là na recevoir bisoté mais à tout moment au deuxième fois na biso to lekeli déjà pour ayamba biso alobaki yemoka yebi akoyamba biso donc jusque là banda a comme ministre na a recevoir biso mais déjà to ngana kotika lettre audience to ngena pour kotika ba lettre na biso oyo to kotia ki par-ci par là to ngena kotika courrier na biso epa ya mokonza mboka na bureau na ye to ngena kotika pe premier ministre to ngena kotika pe courrier na biso pa mama nyake to ngena kotika ministre pe na fédération tant que ba mondialiste zo réclamer ba droit na biso déjà mutunyoso aza au courant na ba lettre na biso na kati ba bureau na ba alors mutunyoso aza au courant mais tout ba lettre banda bo déposer ça li ba combien de mois to combien de jours oui banda to déposer qui ont déjà toujours que des semaines déjà et demi mais aux autres trouver que ça très tôt il y a relé la télévision déjà ko banda ko loba par rapport ya kana bino pendant que bino bo déposer non et ça pas même un mois pas même 2 mois mais 2 semaines ezana muke bazana bazana na to loba ni calendrier bango pe ça quand même chargé ce qui to l'équipe bilili ezalaka malamu toye ko réclamer na bilili te mais toye ba se souvenir na biso ba mondialiste eloko ni to sala ki na mboka mais ba lettre ekotaki banda 2006 tito koma lelo déjà combien des années donc toza patiente donc na nyonso toza patiente ebike bakoyamba biso mais so to leki na bilili les ape batu mingi ba mona biso bon la muke lelo so bazo mona biso pe to koli et c'est européen mboka na biso donc voilà c'est une bonne idée to éviter to réclamer ba droit na biso te mais to ye mutu nyonso o azwa ki courrier na biso etant que mokonza mboka ye déjà azolanda biso ye kutazali motema malamu déjà koyeba biso déjà akoyamba ne biso toza patient pona mais to leki po mutu nyonso a se souvenir encore musala biso to salaki na football féminin voilà j'espère la réalisation et balancer la quand même ba photo na bino et ko sala penza a bien ming alors tezi yope na mulongo moko wana lelo penza soki lelo yo bayambio na ministre ya sport elo nini o ya mwalonga pena oyo o bokosenga to président de la république pour que lelo to lobby boya sukolela pas citer boya sukolela les réclamer sur la télévision te ba kanabino. Bon, premièrement, il faut reconnaître biso. Il faut pas reconnaître que ba mondialiste mi bali basala mais ya basi pe bazala. Moni, ya basi pe bazala donc faut pas reconnaître biso na autozali lelo. Ndenge ça makana ba na ba pays nyonso un mondialiste déjà mondial ko beta mondial eza niveau ya suka ya sport. Donc ce premier na mobeti mondial il a qui c'est que oza haut niveau. Donc faut à la niveau niveau faut changer. Donc ce mobeti mondial faut changer quand même. Justement. On a yebi yango wana to mona baninga mso mususu moni que mondialiste mais so tali ondimate. Au mona ba que non ça va. Mais biso to beti mondial yango 2 fois. Mais changement zaté. To na ni place à kolala ya malamu, to na ni moyen de transport exacté. To na le côté donc ba reconnaître biso té. Très bien. Nanouche. Baninga na bino ba ancien footballeur ya mibali kara bango pa na bango reconnaître bango za football ba ko na fédération ba travail ko reconnaître bango za football ko na équipe nationale ba sala est-ce que bino pe bo passango bon ngai kutu ko leka biso ko reconnaître biso ndenge bango ba kanisa rapport faut ba ko la fédération puisque bango dia ko beta na bango bazala bien donc
soki na lina inata la prime ya mibali banda wa banda. Donc à l'époque il y a ex-président sénateur à vie Joseph Kabila et puis qui na Chani ya Souka si je me trompe 2016. Pas mibali bazwa $75,000 donc baza déjà en valeur. Donc yango moni bango bayaka na bango déclarer ba kota fédération pour bazwa ka déjà. Alors biso to koya ko déclarer te que to kota fédération pour to zwa eloko te. Neti ngai na sen tendance na handball. Pasteur na nga Mosibayo a été sportif ndenga idaka ba sportif nga na sen tendance na handball mais na beta handball te. Pourquoi na za na handball? Nyonso za sport. Nako kende pe intendant na rikibi. Oui parce que tu es bien bino bozaka abeta voler abeta basket abeta mawa ya kolongola kaka chômage yango na ba mondialiste yango nde tozo telengana. Donc azwanga changa wana. Alors biso to ko déclarer te ko kota ba fédération ko za l'intendant na Léopard ko za la haut entraîneur bani non. Pour habiter biso no sukuto sa musala na biso to na posa ndenge ba valoriser ba mondialiste ba papa na biso ba pépé na biso. Chaque fin du mois bon na bango elekaka na gouvernement abonné du fort. Biso pe to za ba mondialiste ya République démocratique du Congo en féminin. Biso pe to lito za la même égalité na bango ata ba revaloriser biso ndenge tozo kanisa te ki opesa mapangu to nini oui parce na biso to ya opesa bango te oui po ebele ba loba bongo mais ba valoriser quand même biso ba pesa biso place oyo ya biso to sacrifier bo jeunesse na biso pour na football féminin to mi pesa bolenge na biso na football féminin alors faut to mériter eloko yo ata lelo na zate moi na ngalobi ayebi ke na kei fiche de paie ya maman la ngai pour betaka honoraka pays akomisaka pays na sommet nango drapeau ya RDC mataka na Afrique te pour na Afrique francophone to zaki premier pays ya football féminin zaki RDC na francophone na anglophone zaki Nigeria. Donc tant que matisaki déjà les loto batala kage na RDC to koma na classement FIFA to koma na otambo po biso to kena mondial mibali bagena mondial yango mona biso to matala mwani na ebaka lelo ke soki président na biso kosto mara komaka tina ba niveau ba CAF ba FIFA puisque à l'époque Mazemba zo beta Coupe d'Afrique azo ba coupe ke mondial féminin ye ebeti eke mondial masculin et que na mondial yango ane pesa ka valeur ya ba président ba fédération pour na ko mata na niveau FIFA. Alors na minicho tant to so kende pas été nul pas ba garçon ba ye échec féminin ye échec donc yango ano zo mona izo diminuer valeur ya mboka nana zo senga te ke ba valoriser au sommet so ndeni ba osala puis biso pe to yete poto kota na fédération to yepete poto za la bentanda to yepete poto za la ba entraîneur pour mutu nyoso mutu na mutu nde to beta boaza na vision na ye. Et puis toza féminin to kubala to bota misu bana badako mabala donc mobali moko ta otika mwasi nda musu lobi ola muki otike na mbetu oke kolokota babala non donc to sengi kaka ba valoriser biso valeur o to pesa ki mboka oyo bazongi c'est la biso ya sikoyo ndo tala makambo différence génération na bino c'est que na football équipe nationale na ya lelo différence nyosa bon différence peneza makasi vous mona football féminin ezui shit depuis biso totika alors pe kokende biso totiki pe football na ba volonté na biso te puisque là on a repéré exemple entraîneur nani capitaine ya équipe nationale la France si je me trompe pas les lois en ba 35 ans mazobeta alors na FIFA football féminin à ça on a toujours promotion pour na kolaksa ba fille ke ba kokoma pe ndenge mo na mibali na jige ba entraîner te ba nete biso totika soki lelo to komo wa kolega pe boyi et puis niveau ya football féminin ekoué grâce à ba entraîner pe batindela ba ina équipe nationale ya ba féminin donc ba biloko na bango ba memara na mibali ba yaka nango pe na féminin alors lelo soki football féminin ekoué mauvais gérance ya bato ba tchaki na fédération comme ba féminin ou bazo diriger ba koisaki ya. Très bien, la fait qu'on fait tu dis que Lili Chimpumpu à l'écart wana et puis actuellement ça Chantal hein Olive bon ba maman na pas bon ba monde baza ko diriger CN commission nationale ba maman wana ba tant biso tozo beta bazalaki te biso fédération ezaki dirigée par Constant Omar l'homme moderne. Alors ngana zakana ba souvenir ya bien ya président nga pour na yebi ke à l'époque
matata pour na salaka discours mo ba eliminaka presque ba discipline ebele na biso pe féminin to longwaka mais na yebi ke président maka lekaka na asalaka conférence de presse mo boye tozaka qualifié na CAN ya Guinée équatoriale alors balinga ito kendo beta te mais na yebaka ke tozwa avion Mazembe et uta Lubumbashi et ya na aéroport na tarmac to longwa 6h 5h to koma wana to kenda Guinée équatoriale sans visa. On se dit fort na ila te ke pour na komatisa président ma mais na otala ba mutu nyoso za mabena za pe na ba bien fait justement to koma wana na Guinée bakanga biso to ana match le même jour contre Sénégal bakangi biso ti to yaka to sala formalité to zo ya babachi ya banini to za ki pe na eloko te to koma yi wana ndenge nzamba tambola toujours na Congo to gagner Sénégal mais le même jour to gagner Sénégal Sénégal ça y n'a pas problème biso yebi to ça ba professionnel té mais to gagner Sénégal to komi wana et tout que lekela moki même eskai moko mara sala azala ki habité effort nange ketaki toujours pamba te pour présent mara lelaki donc aleli penza tali que football féminin ça nini ezokoya alors ton bâti commission ya ba mama wana photo mona ke ba mama bazo sala photo mona ke ba mama bazo landela féminin. Attendez toujours les cabos pour la mondialiste. Maman va quoi appuyer biso. Et attendez qu'il faut biso to les canards na TV. Bazana structure à fédération oui ba mondialiste bazala. Si bango bazo exister pour football féminin existaka. Si bazo exister pour biso to kenara mondial. Alors celui to kenara. Na zo yeba l'époque na sola na mama Lili. Na sola na mama Lili, na sola na mama Olive. Na bi poto ça la système le quoi ba nigérien ba salaka. Ko zo ba 11 meilleurs na bino. Au tindi ba on a étranger pour na ko sala mi si c'est football féminin alors ceux qui biso to out étranger to so ya awa football féminin e ko kufate boza capable ya ko sala ngo États-Unis bokendaka ce bozu biso ta 6 bien 8 boke États-Unis boke France wana do beta nanu wana no na tinde ponga mama Chantal mama Lilita ma côté na mama Olive biso to beta to zu forfait ya faito kende nini na match ya nini ya Guinée forfait on a ministre Zaki Denis Kambaye nga la salle interview moko devant ba caméra nyo surtout pour nga la bomba na ngate président des ministres Denis Kambaya boya football féminin to voyer loko football ekufela féminin yango wana ministre Denis Kambaya oui tango mibali ba utozwa chanya ye azaki toujours à soutenir mibali boya biso to sala entraînement ya 4 mois entraîner na biso zaki Goma to sala entraînement to komi na veille pour to voyager to kindi. Maman Lili a sa présidente yebi on la lekati na Molière baboya Denis Kambaya bia yebi féminité yebi te bon omoni eloko moko moni tina lekinga tina zolela na sa motema considération ya mwasi ezakate na mboka o considération ezate mutaliza na part na ye o ya lingi soki ministre Denis Kambaya ti biso to betaka ya yeba yebiso te alors féminin yango le kufi nango ba maman na fo ba la musa football très bien toke pas ya charmante ndeko na le bien que considération football féminin était considération bino et ça était mais yo d'abord aux na 4 équipes nationales dames ce que considération ça était ndeni yo mo d'abord aux mais aux autres mwana bat aux autres loba qui va considérer binoté mais oui va considérer bisoté parce que ce que tali na niveau football même na comité wana ya mama Olive kuna soki footballeuse moko za kuna be ancienne azate baza bango na bango wa beta basket wa beta soki ni musa utine ka kuna ye batie donc rien du tout mutaza kuna za sportif azate o aza actuellement ningi bisoto tout ko tombola bendela mboka azate pe toke na ban éliminatoire ya coupe du monde en Nigeria aller retour tozu eloko mais ba maman na bazali tozo eloko te ça fait très et là ba maman baza na République démocratique du Congo basala ka ba action pour na ba femme sportive ba biloko ebele sala maka na kombo na bino peut-être ba mona ka bino peut-être baza ba contact na bino te peut-être soit bino de bokenda vers ba honte soit bino pe boza un peu éparpillé to lo ba bongo to ndeni po biso to mona to l'exana ba télévision ba oka moi si kingani député kingani a cette activité mo ba yamba ki honora ki apesi maputa apesi boye ake même moi ko rendre visite ba malade pendant que bino pe na kati na bino pe ba miso pe ba bela charmante eloko na lo ba susi ya ngwana lobi biso to zana
toza na statut na biso tosala ya les anciennes joueuses toza reconnu tokenda kotika yango na ministère ya sport na fédération na bamama wana komona biso bote même toza éparpillé nous tous tozaka air nyonso tozaka na communication tosala groupe na biso donc soki baconsidéra biso teza bango moko mais biso toza toujours na bolingo ya sport tokenda kosekonde bana tokenda kosoutenir alors puisque vous avez la parole pour téléviser za tangwa puisque la parole tuntu ba lelo na pas qu'on a bino bozobete zaki na inter force terrestre ba club ezaki pinza makasi inter mondo lelo ba club ana ba club ana kufa tokoma na amani bikira le bikira eza mutu moko desa be bikira to zana mo ba club ebele la robeta na mais tout monde mazembe pe ana na équipe dame na ya pe ba tu ko beta pe coupe d'Afrique le popo pas sali ba bet pe ya bango kuna professionnel mazembe gagné le popo. Alors, ndebino bo mone la mais ndebino bo mone la oui waneza c'est le bino mais ndebino to mone la football féminin ya Congo ndike eza ba fancy faut ba score tout le monde ba 24 ba 18 pendant que FIFA a financé football féminin monde entier alors na kosa développement ya football féminin kozala 20 tendenge nini tanki bazo mona ba o bino bosala ba effort botikala ko loko te est-ce que ça mona ne mona soki azoboti mona liboso azo promettre zo mona ke mwana zo na simona ayala nga zo promettre il faut encadrer zo académie wana ke faut que mais biso to beti za wana nanu to zo ta sanité nde bani kolobeta bike za te sko mutana simo sa be fort asa le fort et ça va ventido ya mona ba ventido na ke na ngai na beta na nga kaka comme ça na ke mais azo tala te ke fona ke de musika to ba kenda ki musika ba comme si na niveau suka na au sommet ba zo le côté tilelo est-ce que m'ton fausse. Très bien, nous avons le ça va sango oyo il y a ancien international congolais, ancienne gloire il y a football congolais. La combo il y a Eugène Kabongo Ngoyi, azali un des joueurs il y a Congo, un des anciens joueurs à Congo oyo bah équipe il y a Europe et honoré après avoir honoré d'abord Chabani Nonda na match Rennes, Marseille ou Pepe Sakiko, il y a match wana na parc il y a Rennes Chabani marqué à 35 buts à Rennes bah on aura qu'à faire ça qui coup d'enfoi il y a match Rennes Marseille mais aussi là également Azaki peut honorer du côté à l'Okeren na championnat il y a championnat de division inférieure il y a niveau il y a Belgique wana l'Okeren d'âge habita kina Oscan 3 buts à 1 pour na Oscan et auto le cas na ba moi oyo en tout cas le cas donc bah aussi là il y a pas ça qui coup d'envoi na match wana de l'accès bino derrière image et puis tour il y a Eugène Kabongo Ngoyi j'espère que ma photo ezali na réalisation na machine j'espère que Mike Kamwaka ko balancer les bisto total comment Eugène Kabongo Ngoyi un des meilleurs buteurs il y a histoire il y a équipe il y a Lyon il y a France où ils ont évolué actuellement na Ligue 1 après ça qui coup d'envoi le 7 mai dernier na match il y a Ligue 1 où ils ont qui Olympique Lyonnais na Montpellier Lyon na Montpellier où il y a 5 buts à 4 Alexandre Lacazette a marqué 4 buts et à Salaki dont il y a maillot il y a na jeune Kabongo Ngoyi jeune Kabongo où il y a Matissa Lyon na année 82 83 Lyon qui est na deuxième division jeune Kabongo ba beti ba match de ba match qui Lyon tikala lelo na Ligue 1 jeune Kabongo ba honora qui est vraiment na groupement stadium il y a Lyonnais il y a France wana donc les anciennes gloires de football j'espère que ba image toko l'accès j'espère je sais pas qu'est-ce qui se passe na réalisation mais ce qui raté même lobby tokola kisa abino yango ba photo puisque ça vraiment capital après tout ça na badam bomoni ba tout ça na badam o pe ba honoramboka bana mibali pe da côté ya libanda bazo considérer pe bango na ba club o ba leka mais ba tike libamba kati pena match pona avant match banda coup d'avant fictif ba pesa wana ba bengisi mona mboka Eugène Kabongo voilà wana pendeza ba sango o sengeli bo retenir voilà tout komi ko dans suka ya émission na biso to pesa moko maloba kasi to pesa moko maloba pour na ko désannoncer émission puis ba to penda balandi biso ba retenir ni na badam oyo ba retenir o tozana bango awa tozana charmante na nous et puis na tezi bino na bandaku et puis
boyoka bango boyoka penza bino bat botu zo biso siko boyoka penza elo nini penza balekeli awa tobanina na nush bon ngali na lobaka abouye toleki na TV za te ketan mususu toye kosenga ba droit moko boye po ekoma ma mususu toleki pe tolela batu te mais toza toujours kaka considérer na mboka nde ba considérer mibali ba papa na biso l'état considérer bango ba honorer biso pepe ba décorer biso état ke ba mondialiste dame ekosala biso bien et puis ekosala pe sengo na ba oyo bazosala pe bazolanda biso na masano ya football féminin ekosala bango bien ke biso pe un jour photo kende pe mondial wana ba décorer biso ba chevalier biso ekosala pe bien lelo soki son excellence Félix Antoine Tshisekedi chef de l'état waza biso ayambi biso quand même tomati pe na no tapis rouge wana pona a décorer biso ekosala biso pe bien ya wana kana lingai na loba très bien. Moi des personnes rapidement pour nous assumer tout chité. Na peska mbote na papa nanga mosimba yoki tengiska zali eskazo pema liswa nzambe liswa nzambe ye motema ne bakata ngo na chasser muto azana mawa bato très bien to yena tesi bon nga eloko na koloba oyo na bandeli awa oto yeli awa ezaka surtout considération il faut pas considérer dans le football féminin biso to lekaki wana il faut ba reconnaître biso il faut ba tshepsa na ba condition moko boye o ba ba mona pe que non oui ça va malgré ba nango ba tapanda tambulai ba négliger bango mais lelo yo ba pesa bango moi valeur et ko sala ba no amiki bazo na sima na biso ko sala bango pe bien ndenge ndeko na mshabi et ko sala bango be pesa bango courage o mona bango ba ya sala mieux que obso to salaki lobi pe ba pesa sous valeur musu na mboka omoni donc yango kanga na posta ceux qui va reconnaître biso vous allez bien merci ah bon nazo continuer pe sous pesa sous mbote papa langa mosimba yo po ye vraiment papa ya bane belé ye libange ko zanga te po ye ninga zawana azala bona biso nyonso donc papa ya bane belé pesa zali na pesi mbote belé na famille na ye et puis na pesi na famille na nga nyonso mbote nzamba batela ba nyonso na komona OK to succès na charmante vraiment na kopesa d'abord merci na Otoleki c'est une grâce parce que ba mona biso kala lelo ba se souvenir encore na époque vraiment na osenga na chef de l'état nous avons vraiment premier citoyen sportif talaka bakana biso toza ba mama tozolela mingi miteme zozoka mingi ata ba mibali que soit bazokeni soki bazokoma na au sommet parce que biso pe basi tozolela mingi donc mitema na biso ko fuma mamkolo yo ko yamba biso elongona mama nyakero mama bana tozosenga kaka bon club biso place moko tozora soins médicaux etant que bana basi ekozala malamu pe pona biso ba mondialiste na opesa papa na biso papa Kabulombote son excellence toza ko sepela po to yebi ke okomi na place wana oyebi biso bana mikie ti tozo collaborer yebi biso nzamba ko sunga yo apesa o mayele mingi apesa o bwanya po o encadrer biso lisusu etant que bana basi na pesi kaka pasteur Amos Mbote po azali papa ya ba mama nyonso balingaka ye na pesi association des anciennes joueuses biso nyonso partout ozali etant que présidente na bino na lingi bino mingi nzamba osunga biso to kende liboso merci voilà merci beaucoup j'espère que tozo ba photo ya Eugène Kabongo ngoi ndenge nzolobi na hotel kwa nonse bino ka azalaki honoré un des meilleurs buteurs et histoire et équipe ya Lyon voilà après ça qui coup d'envoi les 7 mai dernier na match ya Ligue 1 aux Alaki Lyon na Montpellier score final 5 buts à 4 Alexandre Lacazette ou marqué qui quadruplé na match wana topé 4 buts j'espère que tous on a Eugène Kabongo avant que tous ba photo mususu Eugène Kabongo oyo ama abeta plus de 274 matchs na équipe na ya Lyon voilà donc Eugène Kabongo ngoi azaki penza on aura pensé coup d'envoi ya match wana ndebo sa komona ba coup d'envoi fictif bien sûr et wana peut azu présenter Varese ya Lacazette buteur lyonnais alors il y a match wana Lacazette ancien il y a Arsenal vous comprenez que de Azanani Eugène Kabongo ngoi na ba Santos Mutubile bango o basala fierté mboka na ba club a évoluer na niveau ya Europe wana bazaki honorer saison open date toujours chance ya kuza na ba scène internationaux kozala honorer to bande na lobaki aba mbayo sila Shabani Nonda na Rennes et puis tour sur ezaki tour ya
Eugène Kabongo Ngoy avant bango peza ki na mona mboka moko pas honoré na Stade Dragon ya Portugal là tout ça na niveau équipe ya Porto avec physicien Nzao Oyope azaki honoré azaka pe invitation ya équipe ya Porto pour na assister na finale en tant qu'ancien international congolais pour na kota la chancelle Mbemba physicien Nzao Oyope assister azaka pe invitation ayaka pe partout a évolué qui penza pendant quelques jours na niveau ya Portugal na équipe ya Porto question il y a kozala honoré ndenge ancien international nyonso bazali kozala honoré voilà to soki si émission ya mkola lelo awa malheureusement 5 secondes rapidement non fait ça papa Santos Simbo TP sous na mono soulevé il est sous Amema pe football féminin Germa le coach des coachs et papa ça peut moi bachani awa donc avec beaucoup de respect, Papa Santos, vraiment merci. Merci beaucoup, Tokutani Lobby, rediffusion émission tout à l'heure, mais vous sentez bon, na YouTube, na Bichoya, le canal Kin Télévision, Tokutani Lobby pour un numéro sous rediffusion tout à l'heure, na 18h15, Botika Malam. Ngoma alongwa na équipe na biso na malembe na place de ligne lisusu te équipe raté wibi bandibo bazoko ko beta premier mi-temps te komite bazoko na te biso to bandi kuna la na tima baba bitumba